bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala Twende. X-Pass Marandura Franck Semaï. Du nouveau à Kinshasa. Pas de soucis pour la couverture de vos organisations. Un reportage de professionnels. Venez contacter Africa Info Concept. Vous aurez un service de qualité. Et surtout, 1 pour les reportages deuil. 2 pour vos fêtes de mariage. 3 pour vos fêtes de baptême. Et aussi anniversaire et autres. Nous sommes très disposés de vous offrir un service de qualité. Côté photo et kobangate, ba photo shooting, ya modèle, ya lelo, ba couleur solo neti kaka na New York. Et ko yeba na kutute, oyo ozali, okomi bossa na yomoko e. Venez nombreux car nous sommes à une phase promotionnelle. Soki olingi to diffuser makamburu na internet ezali kutu na prix ya mukei kobuka na lisute Africa Info Concept. La qualité oblige. Mafuta na mafuta. Voilà, très chers fidèles internautes, merci de votre fidélité. Nous sommes toujours ici sur Africa Info. Voilà, tu es nabiso a de tambona matongi kaningi la ka moi tout tu es awasiko na Africa Info kaningi la idéologie hein. Tambola, ensemble avec Maël Sadi qui est un artiste, un chanteur bourré de talent, un très bon chanteur, Aïmbara très bien, Ngana Yebi pas Ferrego là, il s'appelle Jenny, Boyebi très bien, voilà il est là avec moi, Jenny. Jenny. Vous n'y sentez? Kitoko, Yomunara, GDG. Ah mon spécial, c'est nord. Te biga secret à musicien faut à propre faut à son taïbo et on descend la musicien. Yebi kabiso to ba tout le monde na na milliers à bateau. En plus to les gars na écran faut à la toujours son taïbo. Son taïbo. Son taïbo. On est de logistique. Son taïbo. Son taïbo. De la propreté. Na ben beau. La boga. Faut à soin taïbo. Soin ah OK. De soin na beauté. Ouais. Soin taïbo. Ouais. Ah ouais. Vous êtes artiste quoi. Ça fait du bien. Merci que Jenny. De nous tomber Botozali jeudi le 27 mouvement en Angola de on retourne à Kinshasa. Ouais, ngana ça non sama mnanga mususu. Non sama mnanga mususu. Au moins nga tokutani wapi. Ya ngana okama ndene na komona kofe central. Ezoka musanga. Côté mambo ezalakati. Maison production ezalaka ba makambo. Donc non, quand c'est tout que longue pas faire en tout cas ça biso bien terme. Na lobige oyo kutinga. Non sama mnangai na moi mobile funa luka vi baluka ngo vi ko fanda rabo ete vie fo luka vi côté simba esimbi yango mona mutu mususa zana kina beti tu boya beti tu au luka vitango au sa makambo aina mbo na mboka yango siko Jenny répondait azo luka vi atake moi mobile Jenny répondait avant de na ta profondeur de l'émission na lingo sala batu ba ta biso plaisir. Bayeba Jenny Jenny rappelez biso ba biloko yo sala na vie artistique na yo tout découvrir ba oyeba na noter timbre vocal on va comprendre. Non beta tous les vocales nanga ouais. Na ko banda na vote singa Jessica Chilana kolelangai kolela Jenny kolela Iventi Lulu Jésus akande kozongisa bolingo na ngai motema na ngai misana kimingi na bolingo na yo ole vote abwana na
bato bayebaki biso mibale bakoma koseka ngai tala kuna mwasi ya kima ya koma kokondo nzoto zongela nga nalingi yo osala nga wete nakoya kokufa padomati nzobe kunepa yo ozali dodo weche ozali kasi kopotema na ngai kotikala mpe moko ya ngai ndengo yebi nakobosana te kombo na yo iventi lulu nakobosana te kombo na yo lorisela congolaise nakobosana te kombo na yo muze sangala manga kotela ya mufude Jenny tokenda mususu parce que webike te découvrir na bilo sala sala biso na kisasa na peso nyonso ya ngai oza kopimela nga affection jula na umba mabe na peso nyonso ya ngai oza kopimela nga affection kevina makambo bolingwa balabala nalingaka lisusu te kotisanga na pale bebe na pema bongo pesanga kiti na vandela mpo naloba malamu soki nafandi malamu te putain merde chou esanga kiti na vandela joniko mukwela le célèbre muswahili apo wana na nzemba ese na ya wo Tanzamina wo Tanzamina wo Tanzamina wo Tanzambi bande kola biso bazosila na este pasi na motema toka bolima olongo moko na bango apo wana na ena nini afandi vocal ya plateau du désir fais-moi bolingo na nzela love motaza na nyongo na ngote kutike kuta tozi yango yo kufunda yango nilepa shikota bolingo na zwime non eleki ya bolingo ekomi boma ngaye ya bolingo ekomi boma ngaye. Voilà, il s'appelle Jenny. Jenny, en tout cas, franchement, félicitations. Côté voix, vocal n'a pas sans blague. Il faut que nous pour nous dire et tu es bien. Je pense que tu vas biso abazoyemba ozoyemba na bango ensemble. Mais Jenny, mais quand on biso biso aux gens trop jeunes, aux gens orchestre au leader na yo pas à jeune. Qu'est-ce qui s'est passé le lo oyo ono baki ko mulu kamara mona yo pendant que orchestre ils sont nous trop jeunes. Ouais, na préféré na zala pas moto yo aza sage. Tona sama muna bato baza sage. Na kusama muté aux na moto alinka bato baza faible pour yabi mara danger ou aza fort na musique na koyemba sala nanga na yebi yango kaka musamsu ezate musamsu na yebi yango. Mais pourquoi vous avez la patience te me un peu tout na président musumo ben compréhension bien ba songi ba bureau ninge comment na ba orchestre est-ce que vous avez temps peine ko tala bien avant za ba décision oui te naza mutu mo boye na omoni mutu ayebi musala na faut passer temps. Faut passer temps mambo na oloba batu ba otalanga partout la sala ba émission to batu ba yebi Jenny répondre batu ba benganga to sola ndeti be niki José Kakuji na Québec ba yebi ba masolo mambo na solo la batu tu ba olandanga na mikili ba yebi ke Jenny batu ku ba yebi sanga da trop ba yebi sanga to Jenny to mona ra lo wa ke ba fina ko ba ni lukono Jenny to mona ra ba yebi ka donc ma battu ne balongo d'ici ils ont yo mo tenga mo petit décision fait vous taper na ngai tant on yaka au sa test na orchestre on na yaka ngamoko nga na yaka test na batu te o batu o tongisi ba dessin te na za confiance na boulot on a yebi yango ni mte fongolela nga ba banzela na osala chemin na nga ninga ta normal na ninga mabete na ninga sans rancune sans polémique batabo kimaki matadi en temps bazuka matadi yo bandi malamo kimaki ba rap aza niveau na nga chanter à niveau na nga chanter malongo yo micro na yo ke yazaka na suka ngazaka tant numéro azanga za mambo na loba fanda yebi oto na matonge mambo na loba batutu ba yebi oto na matonge yaza niveau na nga chanter a pusa na tape mente so tembo rose ochi nga awa ngana beta kita a pusa na ta okima ayebi o diable.
ça pour passer une beauté en long pour venir bazu bachon na album qu'est-ce que j'avais dit aux autres décisions baninga bazu bachon qu'est-ce que j'avais dit ngaka so bapesi ba musicien so banzembo non quelques musiciens autant musuba umeli na mouvement yango epesi au monde timate tango ba na umeli pepa na umeli to banda masolo ana chez Ma Rosita tango na sala matongi ana sa test pas Ma Rosita bana matongi ba yebi apa nini test awa fanda yebinga na imba pa na imba na papa wemba ocha la fanda mingi vendre nan yebi soro ya yebi ayo mema mona sola bo ya yebi sina ya mwana malongi si to ya awa présentation na biso dara na couloir na awa Holanda nga déjà au mambo na tuyongo mona na suis pété un travail parce qu'on fait la sa boulot na ngeza te ka ba fina boulot na nga o menga sona dara na étoile te sona za na talenté mais na longwa pour battre na batu moi orchestre wana et comment ya chabwala chabwala ça veut dire quoi benga na ba chabwala expliquez biso on est dans le langage moko de chabwala mais est-ce que le langage tu comprendre tout le monde est ba benga na chabwala ke ndeko na yo pangi plus pangi nde balobaka donc tribalisme côté na ndule tribalisme ekoti siko tellement mabe ekoti na préféré obenda mais est-ce que décision malamu parce que le musique boulot peut comment passer à Johnny boulot est-ce que les décisions on a vraiment assuré que les autres décisions bien so na talent na yo ndeti ngana na ba preuve batu ba yebi siko na ozanga boulot ndeni moi ozanga boulot ezala te na ozanga boulot ndeni po kini za centre makambo na ozanga boulot te siko lo musu bano lio pe na ba répéter ko interpréter leader des arno leader avant mata interpréter chant leader ye bana ko lio muke moi ba bilo bon mo beta ngo peza kite quelque part ba ki na raison na bango ya bana maiti ba remettre mo ko chono mo panze siko ngana osani talent nzamba pesa nga talent eza makasi na osani bana ko yimba nzamba leader ta comme si on a secret mouvement na elia ah na niveau ya chanine OK ngana ko kale niveau ya octave nini oyo chanteur soit yembi bongo na komati niveau oyo cheta bana okoma yo bana okoma na koma tende na la soufflette mais na rap bana ocha bana okoka ngote bana lia yo ezaki nini sala ko kisi na ebi yo ya rap na solo on a vu foot na mouvement baebi tous les concerts acoustiques autobetaka ngam na banda na sala tous les leads maman na lo ba histoire vraie ba tutina mikili ba oyeba tous les concerts acoustiques tant ba pona ba musicien ngam na sala lead mais prouver bisongo parce que ton émission bato ba hôtel biso ba yebi est-ce que yembi la biso nzembo mo pena du début jusqu'à la fin sans pour autant bato ba au côté là yo ndeti nzembo ni oui nzembo nyoso bon yo to faut yeba déjà parce que travail na kati est-ce que le jugement bien que les autres soient mon travail est-ce que ko ma pena ba octave wana oya tongo etaneli nga na pongi na miso bolingo elalisaki nga libanda nyonso mpo balobaki na ye mabe mingi nakomola nga naza innocent nakomi omona pasi mpona nini okotala te amoni nga oyo azali sincere Adolphe Muteba bayanga nanga na mayele kasi soki bolingo ekotouble ye ya ngai morara bijou vangu Afrique eza monene jamais kokokana na bolingo oyo opesaka ngai yango napesaki yo motema na nga gere soko bebisinga na bebe bongisi na bongi ezala avantage ya ngai na yo Adolphe Muteba motema na nga epa na yo nasala lisusu nini makanisi esilinga na bongo banguya bate yo nini oyo bosana masatola kanaki nga na yo Roger Sita Chilabwinda bakondanaka moto boye te na maloba bakisa te bese ata tango se défendre kovo masola pourquoi bazoboya ngai citation nazwaki jugement par défaut ma belle Chantal Tumba
plaidoirie pour domo nazo prêter pour domo pona boyi bavoka basambelela nga likambo ya intime na compétence ya bazuzi ya balabala na soulever juridiction et compétente Afrique eza monene jamais kokokana na bolingo oyo pesaka ngai yango napesaki yo motema nanga chere soko bebisinga na bebe bongisi na bongi eza l'avantage ya ngai na yo. Merci beaucoup, tu continues en interne parce que comprendre que déjà vous pouvez dire le contraire, mais Jenny, on va insister par rapport à la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas la carrière. Moi, Boya, qui a meki orchestre, meki, à cela même nanze moi yembela vient de bisomo yangola boiti suka nango yewana zongi. Yo ozungla uko enere wana ti. Nga balesa gindo kite. Na zonga. Sasa nini? Balesa gindo kite na zonga ndeni. Toyebanisi. Oui. Ezaka kuya ko kite azongi to mama gindo kana kati. Ah. Nga balesa gindo kite na zonga ndeni. No bigo yo senga parler te mission to bomba ngoya Jenny. Ah. Kozila ngote. Kozila ngote. Yanda kuna yo kama bundi pe matro. Teme kozila ngote. Kozila ngote na ozonga kozila ngote. Yakanda mtelo bisaute. Te rien ah kanda pwani. Na zui pe tant trop. Mutu so fa na parler trop faut luka pe vite. Na bénéficier pe trop. Bat pe ba bénéficier trop. On a bénéficié, bah tout a bénéficié na maël et na trop. Na travail, tout n'a pas mis science aux obango, tout n'a pas génial dans le bail sur le diable. Afin d'ailleurs mampo, on t'interprète le roi nga azati na orchestre wana. Au moins soit d'un musicien, au qui ngande notre décortique, même chilamu ndande na embiango. Et là au koemba, au embindenge ba yemba, mais au décortique ngo person ba sens belé. Ben mise belé bana qualité wana ti. Pourquoi mba musu tumso mba normal mais ko décortiquer ko kati akobima organe ko ezaba intelligence nzamba pesa ngo mutu nyonso ti. Je dois respecter décision na yo parce que aux amona mobali, aux déjà professionnel, au sala musala bien, au lire na musala na yo ya musique, to ko contredire décision na oti. Mais sikoyo est-ce que au ko za ouvert na motema na yo otala ex-président na yo parce que ce que vous avez souhaité oyebisa peut-être loko oyo ya yebité et celle que yo za leo libanda ya orchestre wana mambuku ne koma tribalisme koti na boulot so tribalisme koti et bon ma déjà j'ai oyo ça boulot normal faut ça normal oyo ça boulot bien té faut mutu na mutu faut chena dimension na ye parce que so yebi boulot na so yebi boulot au safo na ka foya ko tela banini mais vous appelez quand même te au moins na bi soin taibo nzamba akope apesio dona voix batu msuba koma wela ka ke ya orchestre na bazwa batu ka po pembe ce qu'on a travail contrat ngana na travail na binaka bien na embaka bien na bundaka bien na repsi na bunda ça veut dire kubunda ya défendre l'orchestre na ba milliers on a kokuta na chanteur nyonso na za à l'aise pour na ebike na sa na qualité oyo mutu moya compliqué nga ezati très bien so yebi boulot kuna aux espaces no alinga batu ba faible. Est-ce que l'album ozo bima oyo chaki ba voix ou chaka vocal ba vocal eza ba vocal c'est que bima o te mise à Congo de Tambolaka te ba vocal na ngai bima po disque fait de la fin du mois mambutu de sila kala déjà eskalika disque bima boyo kaka ba surprise na tiki ko pesa biso man so akata biloko o tiki ba empreinte autant on dit que bima to ba rena oyo Jenny oyo boye po apre banzele belo kenda mo batembe te kasi monotonie ko kima monotonie au moins chanteur ko za la te monotonie ko za na identité no mais faut za na ba na ko lo bandeti nini ba différence moko ezalaka ezate kando oyemba vocal moko na disque no embe boye na disque po yembi boye na disque o yembi boye yango ba benga monotonie ce qu'on a ça la différence wana po yango laksa ke grandeur ya chanteur yango na kima monotonie wana
Sans la biso parce que le empreinte. Eh, le bisika trop. Aux artistes à monnaie de bio, toi journaliste. Mama ebaka valera eponga sokalinga balola bati okoyebe pota sabolingo nanga soki ozangi bebe kokatanga kite ata maladi ya bangi tonga monganga kokimekisi te monene ya nzoko elingi koloba te eza na bonsta te koleka ya mboloko kotala sate ya nzoto te sate moralesi ebebanga yawe mama sate moralesi. Merci, merci Bobeta Mabogo, merci, merci, c'est gentil. C'est bien d'encourager. Oh. Wana fuka mina tsambali misepa ina kolo yamolobeli nankai yamolobeli nankai nali la kufa kolo besinga bamai katikati na moto ya walongi singaye Kata pardon Kata wana Jenny pardon Nazala ba poche awa Nazala ba poche ba linganga te boyo ba lingondeni. Voilà, il s'appelle Jenny. Jenny, c'est un artiste il fait très chaud à Kinshasa. Ils ont continué la course parce qu'on a la course belée. Tu joues caca. Comme était à presse, après cette occasion, on a tout servi à travers le monde parce que nous sommes suivis vraiment dans le monde entier. Même en Angola, en Afrique du Sud, partout. Et puis Ricky Kabambi, c'est artiste Mikolo. Page claire, Ricky Kabambi, les boss. Ricky Kabambi, na peso bambote na profite na peso bambote. Oui, oui. Ouais, et Nick José Kakuji na Québec, na États-Unis, na peso mbote, na bosente Ferouzi Kanga, Yves Ntilulu assistant ILK, na bosente Roger Sita Solange Makengo, venanga Roger Maliba, Guillaume Vangi, Guillaume Monokoko, batutu na peso mino bambote, na Angola na ebike masa na ngami genye maotala ngai. Papi Messi, Migolo Papi Messi, Mutasimbi Lukapa Papi Messi, Nandela Mukonda. Na pesi mino bambote kotoza batutu obo landanga artiste na bino Jenny yo. Plus 243 solongo benga plus 243 081 33 57 833 081 33 57 833 numéro na nga yango wana pona ba conseil pona mamutu boye baka position kala troté. Bo comprendre. Maman est baka valeur et bonga soka linga balola badi oui ben pourtant ça bolingo nga soko zangi. On a babelo yeli biso yasika. Jenny, merci toza ali bossa Kofi Central to na Jenny mais tozo pourquoi ayo sala nini awa soki akoloba bango te seke tozela na ba surprise monsieur Koya. Merci na Blaise Kalati qui nous suit depuis Afrique du Sud, Alain Dinamo, l'homme aux surprises agréables depuis Belgique. Je penserai également à mon vieux Gauthier Mascotte, le boss idéal, Noël Okito Black des dons. Merci également à Keno Mouké dans les gastos Tindikiti, je n'oublierai pas. Merci pour la première dame de Lausanne, Mouté m'avait Gobelich à ma parent, on dirige Loa un enfant, pas comme les autres. Et puis Joe Imeke, il y a bien sûr Joe Imeke à Meje Amori, Toro Minasuka, Toro Tanozo Kota dans la Kofi Central. La surprise, tu es bien. Sinon, bon courage, Jenny. Merci, merci. C'est Peli. Allez, au revoir. Merci à vous également de nous suivre. Merci à l'équipe technique. Maël Sadik, merci à toi. Merci. Les play, la biso. Merci bon moti. Kombo baleke belé moi moi Fabrice Fabio afin de déjà tous aranaye. La pesi. Voilà. Les V112 tous pépélés en métolo. On a maman likele maman Milinzemba maman likele na Londres. On a fan de mtapeso mbote awa na matonge. Ça veut dire que pensera na bango vient tous pépélés en métolo. Kitoko. Merci beaucoup. Vote singa Jessica Chilana. Oh, kolela ngai, kolela Jenny, kolela ngai. Il s'appelle Génial, il est parti. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, au revoir. Du nouveau à Kinshasa. Pas de soucis pour la couverture
de vos organisations, un reportage des professionnels. Venez contacter Africa Info Concept. Vous aurez un service de qualité et surtout pour les reportages day, pour vos fêtes de mariage, 3 pour vos fêtes de baptême et aussi anniversaire et autres. Nous sommes très disposés de vous offrir un service de qualité. Côté photo et kobangate, ba photo shooting, ya modèle, ya lelo. Ba couleur solo neti kaka na New York. Eko yeba na kutute oyo ozali okomi bossa na yo moko e. Venez nombreux car nous sommes à une phase promotionnelle. Soki olingi to diffuser makamburu na internet ezali kutu na prix ya muke kobuka na lisuté. Africa Info Concept, la qualité oblige. Mafuta na mafuta. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba. CKF moko. Afrique Info avec Franck Semaï qui Yandankala. X-Bass Marandura